toujours vivre le bien tu fais bilile le kamalo bana ebele DMTV toujours en avant. DMTV Nabino Esengo Eza Yabiso Koeba Kyoboze Bele Obuza Olanda chaîne YouTube Nabino DMTV votre chaîne YouTube propose Rabino actualité mais ba analyse P sur ba sujet d'actualité ba faits sociaux na ba réalité ndenge kaka eza kolekana na mboka Nabiso webike awa makambo ezanga nangote ndenge kaka bakolo baloba tambola na mokili omona makambo surtout mingi na côté culture na musique na biso en tout cas eza monde moko à part. Alors lelo tozo proposer bino moi sujet moko moki otolingi to analyser na bino mais avant to aborder yango boyebi kaka to mesana déjà ko rappeler bino pe ko sensibiliser bino par rapport na maladie oyo malembe tozo mona ke ezoke nango pe na ko si la po il faut essayer la choix exacté to continuer ka ko respecter ba mesures barrières nde ba konti ba senga ki na biso nde bazo continuer pe ko senga na biso parce que prévention des alliés vraiment le moyen le plus efficace pour mettre fin à maladie oyo. Afro Congo style ya Inosbi est-ce que yangwana pekaka tchacho urbain o Kofi Olomide azobenga bobike mikolo yo na quartier latin Kofi Olomide nzembo ezo sala makambo ezande bado o Kofi Olomide ayembi yango pandenga yembaka na tchacho na ye Kofi Olomide habitué biso na tchacho na ye en fait ezali rumba moko tokolo ba kofiliser donc rumba moko yo Kofi adonta akomisa yango adapta yango na ndenge na ye mais sikoyo ay kosala biso mo loko moko boye moi vite fait obikaka Kofi Olomide le mal dominant ndenga zo mibenga mikolo yo abeti mo loko moko ya bado yango ndezo sala mikolo yo et donc Kofi Olomide style wana oya beteza style na habituel auto ebeliete. Alors est-ce que yangwana peka ka Afro Congo o Inosbi azako pesa biso na banzembo lo ba yope na Holandi oyo mikolo yango pende sala amagam nango est-ce que Afro Congo na tchacho urbain eza eloko moko. Alors soki eza eloko moko donc Kofi Olomide alandi Inosbi na nzela ya Afro Congo to ndenge nini. Donc voilà un peu les sons na biso tongi to beta parce que la question a été posée na Inosbi pe à répondre na question wana nde ba propos ya Inosbi nde biso tongi to mekato analyser tout ça pe moi maele na likambango ya bastile pour tozo comme un peu perdu to ebite si photo kende na ina to tuna ba professeur ou bazakuna ba bete la biso no masolo ya bastile de musique pour autre comme mona na RDC et qui niveau donc mutu so sali chanson na ye aya lobi et comme style donc toza vraiment perdu makasi to se retrouver le sous il faut peut-être ba expert dans domaine pendant ndoule ba ebisa biso nini ekoiko ça la style to genre ya musique est-ce que zali contenu nango est-ce que zali thème nango eza exactement nini est-ce que za ba instrument utilisé nini ekoiko ça la genre to style ya musique pour toza un peu perdu na Congo on dirait style comme selon ba artiste donc ngana za ferré donc style ferré ngana za nani style bon non est-ce que ça la rappelle na bongo donc je crois que musique yango bandi pe le loté batika non moi ko bongi sa biso muka. Alors nazo proposer bino bolanda réponse ya Inosbi sur cette question pertinente. Est-ce que Kofi Olomide na titre na e bado alandi Afro Congo et Inosbi to ezali réellement tchacho urbain ndenge azo benga ayango. Je rappelle que bozolanda DMTV chaîne YouTube na bino yum tozana na abonné tende ronanga cliquer en une seconde seulement comme abonné na chaîne oyo pe comme na cloche moka notification ko apparaître sur cliquer sur wana ko permettre ko rataka na lisusu et loro mo te so to tiango. Alors suivant Innocent Balume dit Inosbi et nous nous retrouvons tout de suite après. Place comme ma biso parce qu'Afro Congo est esprit déjà esprit moko déjà na monde penza mon ani que na étoile nango déjà donc heureusement yo le bien ngo so nga bibo lisusu ba analyse ko bima
Donc Afro Congo au fait et mon repère enfant dans la dit ah Afro Congo neti so les aki ngate so les aki par exemple mutu mususu ndia yaki na bulo pe na musique au pe ka bule te na ndenge explication kutu na koka ko expliquer ngo bien te mais na ndenge penza ya makambu na musique nango donc matière ezala nango Afro Congo c'est trop large donc c'est qu'on a boulaka so les aki ngate dans mutu mususu mais penza les lots penza to la la te obi ke neti vient biso quadra koraman ayepe na bastile wana mez bango chacho urbaine to ki bado ezobeta penza le bijou to zaki na boîte en tout cas kitoko yango penza na kati ya lignée ya ba Afro Congo bien yango déjà vient biso à lobby keza chacho urbaine so ne ni olingi o tiango mais yo siko na conception na po ya lobby chacho urbaine yo siko etika leti ya na chacho urbaine donc yo lingina loba te awa aloba ki bien te wana eza penza wana nde siko ba vraiment kuma mais antinos na pesi ba monte place aza vraiment et puis on n'oublie pas le 13 février na You Arena wana eza le Congo 13 février 2021 ouais encore rendez-vous avec l'histoire parce que c'est la première fois les sous a Memi Afrique na You Arena ouais inosbi na calendrier na yo ata na avenir ba concert mo ya ba genre wana nanu te boko ba Afro Congo number 1 biso to loba makambo tango ezo zala deja ya ona ebisi bino tozela makambo efungwa mabien poto kila bandiko welela ba bloko ya mike image wana nde ba umemanga na ngona délire ko ke bomoni azaka musicien ya YouTube pourtant YouTube eza lo te monde streaming mais Voilà, nous sommes de retour, hein, Tozongi et Boti Kolanda, évidemment, Inosbi, hein, Innocent Baloumé, réponse na Ndenge Apesi. En tout cas, moi, Nango, Innocent Baloumé, à sa petit, na âge, mais na bongo, à sa vraiment mukolo, il a de la maturité, vous sentez na ba réponse na yazo mûrir, réflexion na avant qu'on répondre, et je pense que wana, ça dénote d'une bonne éducation reçue, donc au Pesagaka, félicitations à nos parents, na bandeko na ye, surtout pour contribuer à l'éducation, même si il y a des choses à redire, hein, par rapport et notamment à la relation, il y a na Fali Poupa, ils sont toujours très tendu, Kinshasa et quand ici ils n'ont subi un rythme à ba polémique, rythme à ba buzz, et heureusement que ye moko comprendre ma solo ango ndenge avança kabo Kinshasa et bandi le loté ba vielo ambo ba yemba yango na Kinshasa makambo za toujours terrible ba papa lutumba ba koma yango mboka ya tuba ba makambo ezangaka nango toujours te. Alors la question Inosbi a été très sage et très intelligent, la réponse nae a Kimi Penza Isaac Maï, parce que c'est de lui qu'il s'agit, hein. Isaac au cours de l'émission Naïwa Yambaki Nosbi Toté Bino extrait moi à Mouké au sentir que Nosbi a Kimi polémique n'a papa Naïe Kofi Olomide d'ailleurs a félicité pour na titre wana Yabado parce que Kofi a exploité titre Moussou à s'adapter je pense que à témoin qui Kofi na kati yango azobengango Tchacho urbain, mais finalement Tchacho urbain, bon on est un peu perdu, hein, que Kofi Olomide nous explique un peu, hein. Tchacho urbain wana ezanini, Tchacho déjà to yebi ezaka rumba, Tchacho eza rumba en fait, mais rumba wana et kotina moi qui Kofi na kati, donc style ango ya Kofi to retrouver na biso ngo pe artiste ebele ba beta ngo bon et bengama Tchacho depuis kala to yebi ke wana eza ba rumba moko style Kofi, nenka ba rumba o demba pe ko za yebi ke rumba o eza style OK jazz par exemple Kofi Olomide tikali na kaka na côté fiesta ya batabu il y a un grand calais, mais à cofiliser ce koyo rumba nae bobika le mal dominant à ba musala nae et puis à la facilité écriture hein oyo ko sala ka adapter même texte nae par rapport il y a style hein oyo asa akobeta. Alors abenga ngo rumba urbain pardon Tchacho urbain il faut expliquer biso elingi koloba nini, qu'est-ce qui fait que nini ngo rendre Tchacho nae wana urbain wana parce que à écouter Bado ça n'a rien à voir avec le Tchacho, ça n'a absolument rien à voir, c'est le jour et la nuit, mais yé a bengango Tchacho urbain, est-ce que ça tout simplement karaté ba Afro Congo ango oyo inosbi azobenga ou betolo baka tout court musique urbaine na habité nini ko bengango, mais
tout le monde a comme koya moi mukenetka na ba style na même faire ayeko memela biso loko mususu to ça koto na fale loko mususu côté wana pe je crois qu'il faut ba mekano kozongisa biso na nzela to banano exactement oyo ça les style nini c'est un style existant et ça la nango déjà mais yo longo pe sango combo par rapport na yo ezobima bizarre sinon on aura en tout cas 1 million de styles en fonction d'1 million d'artistes. Monique, c'est pas intéressant. Donc, bao baza penza mieux za même ya osonga biso côté on neti bana ina pour bango batanga kapena masolo wana musique hein osamo malam toujours avec éclaircissement pour on dirait moi désordre comme moi kokota et pas ba musicien ça la mo logo ne boye bono style boy style est-ce que ça réellement style ndenge bazali koloba mais toye baka ko catégoriser ngo to vanda ka totalika te o ndenge za lango eloko boy o za lango eloko boy quel que soit bakombo o buzali kopesa wana donc globalement to linga to analyser moi muke ba propos ya Inosbi même si Inosbi a évité polémique a beaucoup kota pendant la kati ya ba masolongo parce que même yemo kopé style azobenga Afro Congo azwa ta pour expliquer biso Afro Congo ngolo banini moi je pense que ça en style les aranango déjà il existe aranango déjà mais sauf que yé alinga pesa ngo kaka moi couleur moko boyo za ka netelo wasikeye ça eloko ya sika o yé nango na musique na bisoté je pense que ça existe déjà mais les amours rythme moko ba artiste ba kumbi biso nango nde ndenge kaka ezala kaka pona kaka koyeba hiyo memani ni na musique ngo Congo do masolongo la bonde kester alors ba keye ye ana sente na musique na biso tel ngane na kota ki boye donc musique na biso sanga na makambote et tambola rapé na ba biloko wana a toujours donc voilà moi mukeli solo tonga ki to échanger nabino sur propos il y a Inosbi en rapport na titre ya Koffi sa taba mikolo bado nde to mituni est-ce que bado Koffi Olomidastal est-ce que ça style Afro Congo ya Inosbi bolandi réponse na ye réagissez aussi na ba commentaire sur moi na point de vue mususu ya ko émettre mais mingi pe bobo sanate bo s'abonner la chaîne Nabino DMTV ou cliquer pe na cloche de notification pour apparaître juste après attendre s'abonner on va permettre à taral shooter et le kosoki to tie awa continuer peu comme protéger parce que maladie ezali Covid-19 nanu to vaincre été donc biso pe to lembisa prévention to respecter ba mesures barrières pour prévention et en des meilleur salut pour na abiso to côté na bino prochainement avec un autre sujet si Dieu le veut en attendant portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.